Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique sociale de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci pour la confiance pour Sarabiso pour notre Hollanda. Ma solo à politique, le ligne politique EZO évolue dans la République démocratique du Congo. L'actualité politique est dominée par la présentation et la validation du programme et l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Programme oyo boye yango lelo tolingi tolobela po ba misusu bazoloba programme ezo souffrir na balakine ebele décryptage ya programme yango. Voilà pourquoi nous avons pris un de parti un bandeko oyo baza na parti kati na union sacrée na kombo ya parti oyo moko ba fidèle allié ya union sacrée na ndeko kombo ndeko Pati Malanga oyo yemoko komi présenter bien et liboso na bino na lobi déjà. Bonjour ndeko Pati. Oui, bonjour mon amboka, bonjour na bakongo mani baso ba kolanda biso bipai na bipai, sans oublier ba diaspora nyoso ba ngela mboka ngelo ba kolanda biso na ngonga oyo na tombeli bango longo nya bisika bazali pe na pesi mokako swa na tata mokonje ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tombeli pe lisulongo nya mokako swa na leader ya parti politique na ngai pona mwana mboka Excellence Élysée Bokoumwa na Maposo o tobenga ka rescapé de débauchage lelo tata mokonje ekolo à honorer à tomboli nangwende ya qualité ya vice-ministre en charge à budget de pesi merci mingi na tamo konje kolo na acte ya bravo ya bolingo oyo a talisi regard na yepa ya mwana mboka Élysée pe et salibiso so lingomba ya puna na grand Équateur mobimba sai en tout cas tata mokonje kolo le peuple congolais cette fois-ci bakozala décider parce que ba warriors ba koti na terrain. Ok, programme ya gouvernement Sama Lukonde 15 axes. Mais ba misu bazolo bakete eza malamu penza te parce que ezo souffrir na financement mbongo eza te, eza na chronogramme te et eza programme moko et chapelet de bonnes intentions pour na yo au moni programme ngonde. D'abord mwana mboka na boyebisa yo na o Italie investiture elekio yo. En tout cas, c'est du jamais vu, c'est la première fois dans l'histoire de Mboka Abisso Congo, comment le Premier ministre a présenté le programme du gouvernement. Après avoir aussi présenté le programme du gouvernement, Mbala Moko, Baleki na Mituna, et Mituna il y a eu au moins 141 intervenants, il fallait répondre à Mituna, Kolandisama, et Baleka Kotuna Mituna, Kolandisama, Moko a présentation du programme au Mboka. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présenté, mais tant que comme na 8e intervenant, bango moko ba parlementaire, ba lobele a peuple ba député ba se décider ba non. Moko ya présentation ya programme au moins mboka Jean-Michel Sama Lukonde a sali et inde sai et inde sengo et pesibiso vraiment assurance que makambo malamu ekolakisama na gouvernement oyo et kambami na mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde nde na yango wana balobi au lieu que ndenge ezalaka prévisible bazonga da 48 heures pour koya ko répondre na mituna ya ba député bakoleka mbala moko kaka na o Italie investir parce que ba moni sous inutile mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde azonga lisusu koleka na mituna te balobi le kaka ba investir kaka imbala moko kolandisa na ba député na tuni moko par rapport à likambo zoloba na parce que ba misusu balobi que te bazalaki na mituna il fallait ki batuna mais le la président Mboso Kodi Apwanga aboyaki ndeko pesa bango ba misusu na surtout bato nga mususu na bandeko misusu ba député nga mususu bazalaki un peu frustré balobi que te bosala ngo lokola na makasi na banzunzu na bino ne bolekisi yango batuna ba union sacrée. Mwana mboka na koyebisa c'est faux erche faut pona kotangela o même moko ya bandeko ya ngambu ya ba dissident oyo batikali kuna FCC opposition na monaki entre autres mwana mboka Nzekui azalaki wana azwaki maloba ya mibale na monaki entre autres mwana mboka Geneviève Vinagozi azwaki maloba na ya misatu na j'ai oublié encore son nom. Ce n'est pas que privé qui me sous parole, non. Sauf qu'il est commis dans 8e intervenant après avoir aussi intervenu. Bango moko ba parlementaire, ba député, ba lobby que non. Moi président de l'Assemblée nationale, moi Mboka Mboso, to sengi na yo
les kakaka na ko investir gouvernement à quoi est bon ton di malisusu que non to le kana ko tuna mituna ti à peu près 141 intervenants na simana on te peut ça soit 48 heures pour ya ko répondre à mituna ça n'a rien à voir mais ma biso l'investissement parce que ko lancement na programme ya pesa qui et sali bango sai il y a eu au moins combien de députés bagi na salle plus de 400 députés et s'il plaît quand ça députés bagi na salle je vous dis il y a tendance il y a opposition il y a Lamuka il y a tendance il y a FCC il y a Kaya opposition mais na ebiso ke mwana mboka ba tendance wana nyoso tout bandimi programme ya gouvernement oyo sikoyo ke lobake o non ezande mwana mboka président Mboso Mutu atelemelaki misusu ba lobate be misusu ba c'est faux archi faux oyo esalemi wana ezali volonté ya majoritaire ya ba député balobi qui sont pour l'investiture du gouvernement majoritaire balobi biso nyonso et c'est ça à procéder na moko ya ba règlement na ba moko parlement abi bon to ki na yango na voix majoritaire bino moko bo manifester soki bo lingi to investir ba kaka lelo ou bien to poussa bango dans 48 heures balobi to investir ba kaka lelo ne 26 salemi pona ngai na yebi ke delo kambala liboso na tikala ko mona yango te na kati ya mboka biso Congo mais na moni yango ezali essence ya maturité na considération tant bo moni ke loko wana ezali ya malamu kolanda kaka na fond na yango à quoi est bon tous les sous forme bah monde déjà que le fond est bon et c'est là qui prouve que forme nango c'est que malamu donc oh bango ba lobaki il y a pas na dire ya ko contredire voilà mais ce qui est important quand on est au senga tout le monde déjà que non il y a une cohésion entre gouvernement institution gouvernement na institution parlement oyo bazali ba volonté ya peuple congolais tout le monde déjà cohésion côté c'est que déjà longonya mokakoswa pe ya mibale tokoye bisande na ba parlementaire bango bazali wana pona kosala nini pona ko interpeller ba membre ya gouvernement ba yeba na kosala nini na koyeba na koye na niveau ya parlement pona koyebisa na ba kongomani ba koyebisa na kongomani koyebisa na ba kongomani ke non ba ministre wana soki basali mbeba basali pokoso baleka au parlement bayeba na kotalisa biso na bisika o tomoni mwa mbeba ingeli na bisika o tomoni mwa pokoso ezali c'est ça leur travail ndi à ce moment là tokoyeba ke non ba député na biso ya solo bazana social peuple tala nde ba komi ko interpeller ba membre ya gouvernement parce que cette fois-ci tozana droit na recte même jour wana investisi boka kinzembo yembalaki tata ko konze ekolo ba tata oyo soki bakoya na kimoyibi bayeba ke biso peuple congolais to fungoleli bango miso de cette fois-ci mbaloyo liso likola lisu cette fois-ci mbaloyo pas de pitié cette fois-ci mbaloyo peuple congolais azana droit ya réforme et bana ko salema peuple congolais azana besoin ya vie sociale na ye et bana ko zala équitable peuple congolais azana besoin ya sécurité na ye za la rassurer makambo est oyo ko chaka biso mbilinga menga butulo kola mo esala nini esila wana ezali moko ya biloko oto koyebisa na bango musala malamu kolangisa na gouvernement pe ba parlementaire bazala liso likola lisu pour que maso le kanandenge longo bani. OK, les grandes lignes ya programme à gouvernement est-ce koyebisa biso parce que bandeko ba mona ki pendant 15 axes ndeko sama lokonda lobby français belé mais est-ce ko loba na mukusi ndeko pati malanga les grandes lignes ya gouvernement merci beaucoup mwana mboka na landa ki programme ya mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde na bokebi pe na limemia nyonso et na kolandisa mala biloko nyonso abimisi a soulevé à peu près 340 quelques axes oyo soki makambo etamboli malamu kolandisama na ba disposition oyo apesi maso koyiko ke na limemia pe ba kongomani ba komona quand même moi et c'est un sima mikolo mais ngai pati malanga somi ya ba congolais kolanisa na makaniso ngai na sali na moni keza programme moko trop ambitieux ce qui tolandi yango na temps réel na ndenge sengeli oyo etikali pona mandat ya tata mokonzi ekolo e bana kokoma na suka mais il fallait ayebisa na batu nyonso makanisi oyo efandi okacha motema na ye malgré asilisaki koloba yango te pona koyoka pe ba parlementaire baso baloba malgré basila na koloba yango te parce que
toza la démocratie au moins makanisi miso ba parlementaire nga ba pesa wana elingaki ebakisa isuma implicite et pas moi na mboka Jean-Michel Samalukonde ayeba na kosala nini ayeba pe na komanyola bisika oyo ye asila iko tia yango na kati ya programme na été asala nini atia yango parce que ezali travail humain travail bâti par les hommes a toujours quelques réalités ou état comme poko so wambeba balaki ezanga te parce que ce sont les travail humain mais na simana yango tozana kondima ete makambo kozala malamu na moni a soulever ma ba axe ebelé na o etali ba axe principal parce que ba axe principal na ba méthodologie nango ezali comme makambo ndenge mutu azolinga makambo leka eza plus important pour na biso to koka kotonga mboka na ba disposition za malamu axe sécuritaire ezali très important ndenge lobelango pour na makambo etali est na biso to pena na bingumba miso biso mboka Congo na ba différentes provinces o ba koleka na difficulté misuso yo yebi ayeko lobela sur le kambo etali axe ya social c'est très important kokisambodi na zala kondima na etali axe ya social ya ba Congomani na ekolongwa lisu na axe social ba Congomani ayeko toucher lisu loko moko esalinga so esengo makasi na o etali agriculture et élevage eza ba axe moko prioritaire agriculture et élevage ce sont des axes oyo soki ba tie maele na bango na yango ba Congomani ba osala nini ba komona changement pena eloko ici à lobaki soit soulevaki par rapport à axe na axe ya infrastructure eza axe moko il faut batala yango na bokebi pe na mayele parce que na infrastructure wana e bombi ba pilier ebelé entre autres pilier routière entre autres pilier ferroviaire entre autres pilier laquiste entre autres pilier maritime. Et biloko wana nyonso so ba meki ko appliquer yango mwana mboka naza kotalisa oki na sima mikolo awa biso ba Congomani to ko vivre quand même Congo ya sika ndenge ba biso Congo ya sika Congo ya changement kaka ndenge ba yemba na l'hymne national na biso que nous peuplerons un pays plus beau qu'avant et ko ibana ko lata nzoto na yesu ko kita na axe o monsieur sala ngeso esengo axe etali axe ya environnement, santé, éducation. Tala ba axe moko principal pe prioritaire parce que moi na mboka soki na bandi ko décortiquer ba axe au monde na tangeli oyo kokota na mozindo na yango et ko zabiso ngonga parce que ba lobi média to pe télévision et inde ngonga. OK. Siko na ngana tout mutu à lobby que il faut ba réformer salement entre autres ba réforme au musu tozolo ba nde kopé ba ndeko musu pe banga musu pe ba sali ba senga ki ba proposition pour na ba réforme entre autres réforme assainir dépolitisation on de Martin Fayulu à lobaki est-ce que ba ko zape ba réforme wana ba ko salela ngo ou bien ba réforme za ndenge na bango mo kaka non ba pesi ba axe principal ko lanisa les réformes to lobby qui réforme fait salement réforme écossais d'abord il devait savoir d'abord réforme écossais d'abord na niveau ya fonction publique mobimba faut réformer salima wana réforme écossais na niveau ya CENI réforme écossais na niveau ya ba service na biso nyonso tout ekolanisa na réforme yokotangela nga mwana mboka Fayulu apesi bo soki ndeko Fayulu azana ba proposition ya kopesa il est député national. À qui n'en va parlement? Il y a boire ne soumettre yango. Ah mais il est député national? On de ko bazwaka yango tika mamba lokuta bazoko saka bino bazwaka yango. Ayo le bazwa. Solo barabo solo. Ba ko distraire peuple te ba ko kusana le remonter. Bazwaka yango. Ba réforme au moins na mboka Jean-Michel Samalukonde lobby ezali ba réforme moko oyo tozu yango na considération et c'est prioritaire. Soki ebi na ko salema na sima mikolo a to ko mona kenon to ko na ba élection moko crédible. Transparence et apaisée. Ceux qui va réformer on est bien dans Salema, tu as l'administration publique qui ma casse, tu as le service nabiso et la sécurité, il y a l'armée, la police efficace et ma casse, au bas ko défendre ba intérêt ba Congoman, peut ko sécuriser tous nos 9 frontières où ils allaient tourner dans les pays voisins. Ndeko Pati Malanga.
le Premier ministre a fait un programme ambitieux, toujours encouragé. Mais c'est comme s'il souffre des financements. Apparemment. Parce qu'on disait déjà il y a quelques mois que les caisses de l'État sont en rouge. Si on ne pas financer la réforme, c'est un bon ébélé. Pour autorité pour remplacer autorité administration civile, administration militaire, dans la zone de détention. Il y a un financement ébélé. C'est un bon année au Moi, Mboka, la RDC, le pays potentiellement riche en tout et surtout. Ce qui manque à nos dirigeants et à nos politiciens congolais, c'est la volonté politique. Ce qui kaka, moi Namboka Jean-Michel Samalukonde a appliqué politique qui a volonté. Politique qui a kolinga Congo pe kolinga ba congolais. Nyo c'est facile. Ce qui kaka à ces conformités donc ayebi nako c'est il y a la conforme na chef de l'État ko lancer ma vision ko Namboka za na yango pour na Congo na o tellement solo. Nyo c'est la décanter. Comme preuve, déjà la communauté internationale, promettait que le gouvernement de Jean-Michel Samalukonde de Bimiawa, sa biso, dont il y a 1,6 milliard de $ non remboursables. La Banque mondiale part assurer biso que bako défi sa biso, soit pesa biso kaka babongo crédit kaka 2 milliards virgule ce qui 8 comme ça. Autre raison que c'est un malembe. C'est déjà un acquis pour Nabiso. Et en dehors de cela, la politique au Congo zolinga mema. La communauté internationale linga là où il y a du sérieux. Ce que Monica Marambozo qui est dans sérieux, la vision chef de l'État, il y a état de droit, qu'on soit justice, qu'on tient au centre de tout. Je vous dis, ceux qui doivent attendre la communauté internationale la main, na Italie, l'organisation, le processus, tout ça, je vous dis avec toute une assurance que la communauté internationale a koyeba na kotia loboko na poche pe na ko financer biso. Pour preuve, même la communauté internationale, les États-Unis ils sont prêts à financer même les élections en 2023. Et c'est pour vous dire que non, la volonté des gens dans le pays à Liban des alliés, mais sauf que biso moko to la kisa bonne foi ndeni to kumba makambo pour que communauté internationale on a autant de matières premières des Anamboka oyo tous ces minéraux oyo ya biso ba Congomani oyo to profitera na yango te ceux qui ba yebika ko canaliser makanisi wa bango na ndenya malam pour l'intérêt congomani. Je vous dis avec toute une assurance que tozanga mon soloté pour na koyeba na kosala ba réforme to zana ngo bosenga. Merci ndeko Pati Malanga to so ki sa déjà aux ressortissants wapi. Ngai Pati Malanga nazali congolais. Ngai makambo na oza muto Équateur ya Grand Équateur. Nazali ya Grand Équateur, nazali pe ya province orientale. Oyo koma lelo chopo. OK, vraiment. C'est bon. Mais nenge ni nomona ngi denko Gabriel Moki akoloba ete baza nenge ba okanga ndeko Willy Bakonga eza moi acharnement sur bandeko Équateur. Est-ce que yoza makansi par rapport à na po yopoza moto Équateur? Moi na mboka yo yi Congomais lokola ngai. Ce qui est signé que arrestation ya Willy Bakonga ezali acharnement to pe pona ba ndeko abiso ya Grand Équateur. Mais au mwana mboka Gabriel Moki akolobaka e inde bo sambulu. Ndenge nini? E inde bo sambulu, inde makambo soni. Mais pourquoi bazolinga ba Congomani te? Pourquoi bazolinga ba Congomani pété ba région na mboka bango? Vous pensez que eloko mwana mboka Willy Bakonga sali eza vraiment malamu? Après avoir combattre gratuité enseignement, à boy gratuité enseignement est à l'effectif au Kachamboka Biso Congo. À boy gratuité enseignement est à place au Kachamboka Biso Congo afin que ba Congomani ba sepela, ba Congomani oyo ba leki na mboka oyo na vie moko ya passe ya misère oyo ba 8 ans na bango ebele na cause même na difficulté à kotia ba nonzela à l'école faute de moyens. Mais les lots au moins en Félix Tshisekedi aye ngwende waye aye kotal sabiso na constitution na article 43 et ko sabiso que non la gratuité de l'enseignement est effective. Et les lots au y appliqué ango à mettre en pratique pour l'intérêt ba Congomani boni yo ko yebisa ngai ke mwana mboka Willy Bakonga
oya o balingi basala ewana ezali acharnement contre Équateur à quoi est bon ya koyebisanga bongo na maele ya mabe oya sali ya ko combattre gratuité enseignement. Est-ce que vous avez pas suivi le procès de l'EPST na Italie l'argent détourné, il y a gratuité, il y a eu de 64 milliards de francs congolais. 36 milliards de francs congolais, 30 millions de dollars, 20 des millions et des milliards. Na yo ka ba chiffre ngo esalanga somo kubanga na zo ebate si réellement ezaka ba chiffre en espèces comme ça ou en liquide. Parce que koyoka ba liquide pour peut ba kangi na ngo peut ko les liquide. Mais non, ça m'étonne. Koyoka ce que ba mosolo modèle wana après simana yango okende koyebisa ngai ke non bato ya modèle wana basali bato ya kobatela bango ya ko encourager bango ya ko simba bango ya ko bomba bango. Non, on ne peut pas tolérer le mal. Biso to lingi justice ezala au milieu des villages et ça la musala na yango. Peto lingi état de droit ezala axe prioritaire pe principal. Bidongolo mi se mitema likundu baso o ba ko linga mbongo ma changement ya Congo te justice est en charge na bango. To lingi justice sans pardon poto ka misusu bakangi bango mais ba ko sala ka ba folie. Non. O nyonso ba ko kanga ya détourner mbongo à l'état. O nyonso moto na kanyaka, moto na blanchisserie. Justice tango etio maboko, il faut mbongo wana ezonga na caisse à l'état. Batika ekaka sa prison pambate, mbongo ezonga na caisse à l'état parce que ezali mbongo ya ba Congolais, mbongo ba contribuable congolais. Mbongo ezonga na caisse à l'état, pe moto wana face à la prison. Asa la prison kolanisa malaba mbeba o ya sali azala asibir peine waye, pe kosuka kana ko sibir peine te azongisa ne mosolo. Et yango na koyebisa ok o mona mboka bakonga sali Alexis Asolo ke azali moini ya Congo. Tala kutu koke na même na ko voyager waye, il s'est fait déplacer avec des millions. Pour quelle raison? Après koyebisa ke moto modèle alingi Congo. Non ba lingi Congo te. Pe ba kotika la ko linga Congo te. Pe ba ko linga ka Congo te. Mais na kosenga kana ba ko ya na sima. Bazani na bolingwa Congo parce que tozo mona pe ba bazana bolingwa Congo ngo ba ko zwa ka chance te mais ba onde ba na bolingwa Congo te nde ba ko zala ka ba bénéficiaire okomona kaka ke non mboka biso to ina bozu et to na mosolo biso moko ba Congo man to ko bénéficiaire na ngote kaka ba politicien na ba expatrié bongo biso moko ba kolomboka bozu ngo Congo ngo to ko bénéficier na ngote pona nini. En tout cas kolandisa mana ba propre ba politicien musu ba ko yebaka ko tenir na ba njela etando ke yebake ba ko salaka ngo na ba parti pris na ba intérêt na bango égoïste personnel na ba relation na bango privé bazana yango mais biso ba parti malanga so ya congolais o tozana pona intérêt ya ba congomani tozana ka pona koloba bo solo pe to rotika la ka koloba bo solo parce que la vérité finira par triompher ata bo bombi yango ndenge nini e ko suka kaka ase ko bima parce que to yebi bidongolo miso o ba ko linga changement na mboka ote mais ba ko yeba ke non ba boya balinga na sima mikolo ko yaka Congomani a ko sentir à l'aise pe a kozala sécuriser na kati mboka na ye Congo parce que mboko eza ba koko na biso mboka Lumumba, mboka Kasavubu, mboka ya Chombe, mboka Thérèse Kapangala, mboka ya Jean de Dieu Bolikango, mboka bato babundeli mboka au Congo. En tout cas makila na bango na yebisa yo l'aide de ces 4 matins ekuganga. Merci beaucoup Ndeko Pati Malanga. Oui, ngade mutuna tombele longo nyamoka ko swandenge opesinga quand même opportunité à ko le konzela etando ikoyo pour na kotalisa ba Congomani na Italie actualité politique na tombeli pe mama na ngai zozo Z bio longo nyamoka ko swana espace kitoko oyo ayambi biso pona ko meka un peu ko passer émission ya malamu ya kitoko oyo ekoyeba na ko diffuser conscience ya ba Congomani na Italie actualité na PC le sous longo nya parce que Alexis Bolingo envers Yomoko numéro 1 ya émission oyo pe envers ngai oyo yambi somia ba congolais yango wana na pesi le susupe mokakoswa na lingaki pe na yebisa na ba diaspora nyonso na oyo tayi numéro na ngai soki ba koza pe na bosenga ya koleka mwa kotuna mituna pe kosala ba analyse kolanisa na maima soto sololi numéro ngai zali plus 243 965 47 62 plus 243 965 47 62. Butulo kwa la moi na njela WhatsApp na njela Singa bokozwa ngai na lombangu pe na rozala wana pona ko répondre na ba demande na bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'attention soutenue que vous avez accordée pour suivre cette émission. Tokomi penda na suka oyoki ndeko Pati Malanga nenga lobi bolingo ya Congo eleka bolingo ya batu pe ya ba parti politique ozali mu Congo oza mu Swahili oza mu Ngala oza mu Luba mais le plus important oyeba ki oza congolais travailler pour le bien du Congo, aimons le Congo, encore le Congo et toujours le Congo. Yangonde ekotombola
Lambo Canabiso. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Exaucé qui a été à la prise de vue. Dites merci à notre number one de la chaîne, notre productrice number one, Bella Dingang à partir de Londres. Merci à tous qui nous suivent de partout. Danine Zil à partir de Dublin. Merci à vous tous qui nous suivez. Vous voulez nous contacter, les numéros est au bas de vos écrans. Écrivez-nous vos suggestions, vos remarques et vos commentaires. Nous l'attendons sur les numéros qui est affiché là. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Je vous retrouve très prochainement. Ciao.